Voilà. Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows Denar TV. Merci, Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es partagé ensemble. Kakane te partage Ranabino. Papa, maman, Simba, Nabokebi. Nazan ni solo moko, maman, Nabiso Benga na des shows Denar TV. Maman, lobi des shows, beta li solo nanga pesa conseil. Tout ça, wana. Mais kakane to kenda na des shows Denar TV mbote na biso directement na sponsor officiel il y a des shows Denar TV ngoya ngola godé maman na sisi na deyo Paris Défense et ça là yo bien côté aux amis mais pourquoi pas toper sa mbote na ba abonné na biso nyos c'est-à-dire balandi nyos soit des shows Denar TV mbote pe journée et l'amour au katia mabota na bino nzamba lola batela biso tokuta na rato solo la tobeta lisolo alelo mais avant tobeta lisolo na kolingana lobelo romoko oyebi ces derniers temps na communauté buzoba et puis bato baocha buzoba na communauté kaka bakolo ba maman permettez-moi de vous dire ba maman c'est-à-dire ba maman basi ba maman ya 50 ans ti likolo ba onde baocha désordre na communauté romona pena maman mukolo mais ole ya pesa ba jeune maman conseil maman ya mukolo yenda ocha désordre na communauté ça fait pas propre na kolingana lobela point moko rapidement eza lokwa na maman na biso na Lausanne na Suisse Lausanne Mavero alobi des shows naza na problème awa na Lausanne mutamemi singa problème wana nyoso bakolo maman aye ko memisa mninga na ye mama problème Mavero azaba mama o ya boboto ya kosalisa tokolo bango ndenge wana pourquoi maman moko yaki koluka moye adefa mbongo akomi pa Mavero na besoin na defa mbongo Mavero alobi problème ezate nazo zwela yo mbongo pa mutu Mavero azwi mbongo pa mutu apesi mama mususu mama on efala ya kozongisa mbongo mais na minute o mama linko ya kozongisa mbongo te problème eza na Suisse na Lausanne ba mama VV ba yebi problème o mais Mavero alobi des shows na kopesa yo lisolo oyo beta na ba photo na ye ocha yango topesi kaka ultimatum mbongo oyo yaki kozwa pa Mavero eza mbongo wa batu ya majaki pa azotia Mavero pression pour na mbongo wana ya ba defeli yo mbongo mais zongisa mbongo ba pesa kolo mbongo na minute o Mavero azolela po yende azwaki abimaki garantie ya mbongo wana Mavero alobi des shows soki to komi fin du mois mama oya pesinga mbongo te nazo peso ba photo na ye na kombo na ye beta ou expliquer na communauté donc to pesi kaka ultimatum kolo likambo ye bara likambu na ye mama yo zwaki mbongo batu na Suisse Lausanne ba mama VV ba yebi na Lausanne ozwaki mbongo batu pa mama Vero zongisa mbongo batu bazotia mama Vero pression pona bolamu oya salaki pona yo toza wana teza juste flash na pesi ya kolakisa ke communauté ba mama nde ba ocha désordre ole ba mama ba pesa ba jeune mama conseil mais ozomona mama mukolo atelemi kofinga na baninga kofinga bana mike ça fait pas propre tobeta lisolo alelo maman na biso abenga na des shows Denar TV maman lobi des shows beta lisolo pesa conseil quel est le problème maman lobi des shows na vandaki na esika naza tobeteloka lisolo tozoboma ba trace po kobomba mwa dignité ya bana eza likambo etali bana mama lobi des shows na vandi esika naza tozalaka na mobile nanga ya liboso toboti na ye bana ya mambo ba divorce ezobebisa ba vie ya bana ebele bana baza ba victime ya ba divorce mama obi bref des shows to vanda na mobile to balani na mobile nanga mobile aye ko déplacer a déplaçaki atiki mama na bana baboya na kita déplaçaki atiki mama na bana mais côté mobile akendaki mobile akebala asali vi na ye abali mama atikala ye na bana mibale moko ya mwasi moko ya mobile ka ndenge zalaka mwasi akokaka pasi te mwasi akokaka bisengo
C'est normal, moi, si fois à mobile pour mobile encadré, c'est comme ça. Maman lobi des choses na vanda ki na sima mikolo to yako kuta ana mobile nususu ya mibale. To yako linga ana mobile wana. No linga na flasher yo samedi, lobi samedi, toza na émission en direct. To beta trio. Émission ana lobi ko zala kafu kafu. To zala na Irène Masiandoki, ministre à Vérité TV. Oyebi Irène Masiandoki. Tozala na Cœur Sensible TV. Tozani na des shows Denar TV plus ngamoko des shows Denar TV no kwa bana. C'est-à-dire lobby kozala émission moko kafu kafu 20h. Lobby samedi 20h tozana émission en direct Irène Masiandoki, ministre à Vérité TV. Tozana Cœur Sensible TV. Tozana des shows Denar TV no kwa bana. Donc bongisa cloche de notification na yo, c'est-à-dire ngonga na yo ezala activé. Ce qui to koti lobby direct yo pour koti, c'est-à-dire ngonga no il faut na des traces de vibrations ndenge bazo ko expliquer voilà. Ce que tala rappel déjà des shows aux ba émission nanga na retard. Toucher ngonga no pour la deuxième fois na lobby ngonga seulement cloche. Toucher pour la deuxième fois vous verrez des options, tout est personnalisé, accepté par toutes et vous verrez des traces de vibrations sur la cloche et c'est bon. Ce qui des choses à kande ngwana problème ezate so ezara bongo te bongisa lobi tozana Irène Masiandoki awa tozana Cœur Sensible awa tozana des shows Denar TV no kwa bana lobi awa 20h émission ebandi so ki émission esili ko benga susté po tangana so ki lekinga pe na ozana besoin na pe mayango na bongisi ke bongisa pe cloche de notification na yo po ozwa émission lobi to so la ba point ebele communauté baby. Il y a communauté baby ba problème et belé maintenant na posa o lobelo monte a to loba nyonso lobby. Donc kota olanda li solo o ko beta ma lobby oyo ka pe conseil nini ko leka lobby oyo ka noko bana ko loba nini lobby. Lobby nde suka ya likambu lobby nde noko bana akoloba. Lobby to pesa trophée to koyeba chroniqueuse to pe tantine nini oya sala ka ba émission qui tok na communauté congolaise lobby nde to programmer examen lobby na 20h sur des shows Denar TV zala wana oya komona makambo. Merci beaucoup to beta lisolo mama lobby des shows na ko linga mobile nanga mibale to linga na mobile wana to vandi mobile tango yaki akuta inga na mwana nga mwasi akoma déjà na 7 ans oya mobile azaki na 5 ans. Bazo continue ko vivre na mobile. Mobile wana azwa ki en charge. Très bien. Bazo vivre bien na bana tout ensemble. Mais chose grave. Nzoka na kati wana déjà mobile elima. Elima angwalima ya mobile. Elima angwalima ya mobile bato bazo bebisa communauté bango. Bato bazo bebisa bolingo bango. Yaya mibali nyonso baande emote ba papa nyonso baande emote ezana batu babokola bana basi na bango très bien lelo bakola bakoma batu minene ba msusu babala ya basi lelo batu bazo bokola bana basi na bango très bien dans l'harmonie mais ba histoire boye na communauté eza bien te ba tata ya boye na communauté eza bien te tant to beta ba masolo boye longwa na ba erreur yaya diable est là que pour détruire. Longwa na ba erreur oki kozala yopo za na ba tentation ya boye to ba tentation boye za na kati ya makanisi na yo faites attention voilà pourquoi to sala ba émission boye po tata liboso bokola mwana muntu asala gafi yete batate belé ba bokola bana bato batate belé pe basala ba gafi mais yopo za ka peut-être na mwana batu na ndako yaya tango olanda ba émission anoko de show benda penda matoi na yo mi benda matoi yo moko ke na yoki pena marambo balobi nga pe na boko la rabana basi nanga to ya mwasi nanga et loko aboye pa nanga eki ko sala mate quel que soit quit ou bien diable c'est ça eza lisolo a soni ya mawa ya pasi mama bi de shoto vivra na mobile to ko botani mwana moko nzoka na mwana mama na biso oya liboso ya mwasi papa banda ko soye déjà na âge à 7 ans voilà tout ça. Papa azo soa mwana ya mwasi na ye na âge à 7 ans. Aswa kaye déjà. Maman nanda kwa ye barate. Ba vivra na mobile. Nzoka mobile ya soa ka mwana na ye ya 7 ans ya mwasi. Yona bi papa, maman masolo to betaka. Ezaka juste pour mutu moko o tirer le sous attention zonga mwasi ma.
oki kozala moto kenda na ba tentation bo zonga sima po lobi kozalela o scandale landa oyo kasiko ndenge sukaki na yebi ba papa mususu eza lisolo mususu na zaki même na Afrique na ba moma wana tata moko na poto asui mwana na ye moko donc ça dit que ça ba biloko moko ezaka ate po zo bokola mwana mutu mais ça même na ba papa oyo bazo swa bana na bango na ndako ça dit nyonso to lobeza na ba angle biloko nyonso kebo ki koza mutu mo za ba mvutume zo landa yo ya ba problème aboya ya mi benda nzoto c'est du diable c'est l'envoûtement avant que benga diable avant que le envoûtement avant le ba lokio émission ngo to sali ekotio na matoi benda nzoto avant le baba lokio benda nzoto ya onde to sali émission voilà tina to sala ba émission boy bref maman lobi de show mobali ya swaka mwana nga mwasi mama ye bakate mama ye bakate mama kendaka pe musala papa pe asalaka et mon papa tika la ranabana ainsi de suite karabongo webi ne ba via libande zalaka bref et ko koma na mkomususu mwana na école na bango nde bakende ko constater makambo mwana zo ebisa ba monsieur na bango na niveau école mais moi ça ne va pas avec mon papa à la maison ah bon ça ne va pas ça veut dire oh je suis très embêté avec mon papa non lingate na lo bango vraiment mingi na français hein pour bana nde ba kolo français quoi. So le biming na français ça fait pas propre. Na o sauter côté na pour maman na papa boyebi de gelo na le besika wana. Moi na lobi moi ça ne va pas avec mon papa à la maison. Bon ça ne va pas ça veut dire moi na expliquer ma camion sur ndenge zalaka. Non des fois l'absence de maman na le bébé te côté wana na sina lobi oyebi côté na komi to solara na bino boyebi déjà ba terme nde na kenda nango. So na o sauter c'est que moi eza kilo moi na prononcer ezate. Papa nanda ku tout ça, ce qui maman azate, il me tafuna. Oyebi lo na oloba. Oh mais de chaud, au changer dictionnaire, voilà. Papa il me tafuna l'absence de maman. Voilà. Donc ce qui maman azate, papa zo tafuna nga. Oyebi to sola na bino, papa tafuna nga plusieurs fois donc je suis comment bolobaka. Donc le mot approprié zakinin. Alors donc je suis très embêté en fait, je suis très embêté na papa nanda des fois chaque fois si soki maman azate ayaka kotafuna nga tout comme ça na olinga penda tina ke na mobimba na français ndenge ba pesa inga na téléphone et ça la propreté pour na bana to sauter ango kaka bref papa atafuna mwana na ye ya 8 ans papa atafuna mwana 8 ans et bimi à partir ya école. Moi, na lobi que je suis très embêté. Il m'embête trop à l'absence de maman. Balandeli mwana ba memi mwana na hôpital, oyebi ba école. Ba memi mwana na hôpital, ba ketala mwana za déjà eziba ya Bethesda. Oyebi côté na komi, mwana za déjà liziba ya Bethesda. Donc ba baptisa déjà batuna kati. Les iba Bethesda donc ba baptisa oui bi côté na komi tiens police convocation ya ba parents na école ba interroger parents bien te tindi na niveau ya tribunal police a saisir dossier tribunal batika ki papa azala wana du fait que papa wangana ki fallait bazwa mena ADN ya papa pour ba kene na ba examen approfondi na nzoto amwana. Du fait que papa batika ki na liberté provisoire de 3 jours. Papa akima. Nde na vai na obetelo lisolo papa akima papa akenda. Ti lelo maman na biso azolela. Maman lobi des choses scandale. Ngana eto botaki pe mwana moko. Akuti ngana bana mibale, asui oyanga mwana. Abande ko soye depuis l'âge de 7 ans. Ba eko kangali kambwana mwana eko koma na âge à 10 ans. 3 ans. Ya ko soa mwana ya mwasi na ye 3 ans asui mwana ya mwasi na ye ko soa e bandaki na ba so inatangi ba biloko wana pe oh mais papa de show maman mso abengenga bi oh non bon mais kuna bo ke etala bato ba ofinga ovanda mafinga wana nyonso ba bêtise minene boyo kamwe bandeli tisuka mais awa ce qui te expliquer oh te papa de show koto wana voilà na kangi ba clé. Maman lobi abandaka ye depuis Musapi, depuis mwana. Selon histoire, ndenge ba médecin ba sala. Musapi na sima Musapi,
Mazunda. Si mama Zunda, mwana komi liziba Bethesda, abebisa mwana. Police elandeli batika ki na moi 2-3 jours wana po basala ADN nae batala réellement soki ba rokuta ADN nae parce que ya owangana. Police a mundele topé police ya bamboko eza développé eza tenenge biso to ya kolobi verbalement le preuve. Baluka ki ba kene na ba ADN nae kaka na 2-3 jours mobali akimi. Mobali akima ti lelo ndenge de show beta lisolo mama na biso abi de show na tikala koyeba iso esika mobali akenda te. Mobali akenda ti lelo bana pe bakoli atikela mama na biso mwana moko babota na ye. Asui mwana ya mama na biso ya mwasi babota ka pe déjà mwana moko. Lelo mama atikala na mwana ya mobali na maboko. Nzela mobali akenda eyebana te. Ti lelo nde de show avandi na kit mama lobi de show beta. Pesa conseil ti lelo mobali alimwa amona na te akima akenda mboka mususu. Eloni to baksa na suka. Yaya l'erreur est humaine. Mais l'envoûtement pezalaka. Yaya tant to beta masolo boeza te po to betelo kaka sentiment oyoka non. To beta masolo to lobi benga biso o ekomelu ekomela ba misusu te. Mama bengi o ekomaki na vie ya mama ngowana. To beti ekoti pa na bino na ndako ekoti pa na ona matoi. Yaya tirer les sons na kati. Keba conséquence eye la yo. Ba français balobi les conséquences corrigent mieux que les conseils mais non. Ce que komi muto conséquences est corrigé on a place à conseil au komi animal. Parce que nyamande ba beta kaya ya ko beta na ba conséquences, nyamalingara conséquences. Po nyama yo ka il faut ta conséquences nda ebike e ba pekisi. Mais muta yo ka na conseil. C'est-à-dire ma solo bo eta mutozo beta yaya, mutuna muta ebi vi na ye mutuna muta ebi eska vandaka. Ovandaka na banane. Et cause à na bana mwasi na yo te mochaka bana batu misu na pembeni. Faites attention. Problème abo ekoki koyela yo. Ezaka pona bana basi na yo te. Et cause à la côté yo kenda kotambola. Et cause à la côté yo vandi. Et cause à na bana mususu bayaka pa na yo. To mona lisolo mususu awa na France. Papa moko ya mundibu asui mwana ya africain. Tata ya mukolo a cause à 60 ans. Asui mwana ya je ne sais pas ba 7 ans. Ba 6 ans, 7 ans. Bon, mon aki ba vidéo wana. Tata mundibo. A soit mwana ya africain na voiture. Oyebi image wana. Ah, wana France. C'est ça yaya. Baka eze belé. Ya on to lobita on to beta lisolo boy. E koza aka pona mwasi bana ya mwasi na ona ndaku te, to mwana ya mwasi na ona ndaku te. Mais yo mokondo ebi bomo ina yo. Yo ebi kote ni yo kendaka. Oyebi banani bayaka na ndaku na yo. Ovandaka na banani. Banani ba fréquentaka yo, c'est ça. C'est-à-dire ezana ba angle belé o mutu na mutu ko tirer sonner d'alarme na vie na yo okeba. Tozande wana, ça c'est les conseils gratuits. Et cause à la cave na ndenge to beti lisolo, mais cause à peine angle mususu. Na répéter to monaki tata ya mundibu, plus ou moins 60 ans, tata moko akoko. Na mwana ya soki 6 ans, 7 ans ya mwasi, azo soye na kati ya voiture. Ba vidéo e bimaki soki yo monaki te nazo yebiso mais ba o ba monaki ba yebi eloko de choix zoloba. C'est-à-dire faites attention au kikokuya na ba embuscade ya boyi. Okozwa conséquences okokima. Oko abandonner vie na yo, oko abandonner bana, oko abandonner mwasi. Voilà pourquoi to sala ba émission ya boyi. Pas pour indexer les gens, mais plutôt pour éveiller quelque part les gens. Pour éveiller les gens quelque part. Pour te éveiller makanisi na biso. Na mabunga. Voilà autre ngeto le bapona lelo angwana yaya oyazana mato ya koyoka sai nini. Oyoki benga des shows de Denar TV na basija bien. To lo belango oye komelu ekomela ba misuste. Numéro na ngwana même numéro WhatsApp, même numéro appel normal. Coin du monde nyonso zali benga okozwanga. Yaya keba na ba conséquences aboy. Diable azawana ga pona ko bebisa vie ya bato. Tant papa ya salaki eloko ya yeba kiteke esuka boy. Mais lelo akima atiki na mwana moko. Atika mwana lelo mwana kola mais lelo na ye moko mutu kota kenda yebana te aboma trace na ye donc na façon tout même na libota na ye même maman na libota na ye kuna basola ka suste ba kata c'est-à-dire trace ezate et sali mawa passe na soni zwa mayele ben émission biso to salaka nous on n'est pas ici pour injurier les gens pour moi na mutu osala ba émission ça demande la tête. So ozana mututo kokate yango meba mususu azuka caméra che abandi ofinga.
Parce que ba émission to sala ezo senga introduction, développement, conseil et conclusion. Ça demande de la tête. Oh, et pesami na mutunyon stute, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Pas l'intelligence. La sagesse de Dieu. Pour l'intelligence, c'est ça déjà. Tu auras en classe. Mais la sagesse vient de l'éternel. Na émission que ba émission bezo senga introduction, développement, conseil et conclusion. Yango ba okokate, yango ba komika azuki tiache, abandi ko finga batu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oyeli batu nini na communauté. Donc voilà, merci beaucoup Tozawana. Car on est na émission, lobby Tozana émission en direct, Tozala Trio, Irène Massandoki, Cœur Sensible TV, Noko Abana des shows d'Enar TV, Zala on a lobby na 20h. En direct sur des shows d'Enar TV et que ça la bien. Opé sabiso ba contribution na yo. Le plus important, partagez votre émission. Partagez comme ma solo a bien. Vous partagez buzoba. Partagez ma solo au monique oui. Et loko yo, na okiko pesa ndeko nanga atala, ayoka, azala vigilant, na bana, azala vigilant, na libota nae, na oko pesa camarade nanga akeba po na mona kakenda kesika tel. Et sika ona na mona rabana bazalaka. Et sika ona bana misusu babe bakala, ya. Bana misusu bako yo betso libaku. Diable pas kota na bana. Voilà. Diable okota pena na mwana obeti libaku, yo po comprendre to bina yebite nini komisinga wana voilà. Voilà ba émission to sala yango wana. So yo lingaka oke yo ka kote ba ofinga merci, mais à un moment donné, ma finga wana ndeko za la vie na yo. Ma finga wana ndeko za la vie na yo, oka yo zolo na ndeko buka. Yo talaka ni ma finga kaka ndeko za la vie no ozwani na sima ma finga. Ça fait pas propre. Yaya to lingane ko sala bien, aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, bah émission Zakoya. Puis sa réponse. Ciao.